nini na kati ya concert wana yaka soutenir vie na yo mais ko yate po bwa ki la baninga jeton tango bwa ki jeton bakanisa ke waze kwa kobeta Adidas Arena te yo la beta Adidas mais so totali na masolo ya Adidas Arena muto ba paraphrase liboso na Adidas Arena c'est faire rigola mais waze kwa première fois osé abengi mwana mboka fali pupa banyomi babeti Adidas Arena na ndenga kosakana te bravo biso ebele ba critiquer waze kwa ba olobake waze kwa bandaki nanu koluka ko réparer na Koffi Olomide rien que pour Koffi pas fou là soko tali centre ya musique na minute et comme ka mingi quartier là te totali siloga mon fait rigola oloba na bagolo tokoya mobondo Koffi Olomide yemba mobondo banda voilà, bienvenue comme ça dans votre chaîne AMJ Télévision, Mami Wanza, et surtout dans cette mission d'analyse au Boebi Daniti Mangazaka. Toujours Wana Liboso Nabino pour nous représenter en gros. Pour Nabino, je dis un grand merci comme ça à toute personne au Basouté Nakabiso. Là, je vois Maman Mami Wanza, la première dame de Orléans. Depuis François Nana, Pessi Soussou, Bambo Teboina, Christian Soukoula Makanda, Balobi moi aux États-Unis, à solo. Ouazara toujours na Dani Timanga Balobi malgré ezan en retard nous devons toujours profiter à souhaiter joyeux anniversaire hein, parce que yé aza ya biso yé aza yakati ya ndaku Balobi joyeux anniversaire comme ça adieu levé Roni Bessial. Donc joyeux anniversaire à toi mon frère Balobi à tel kaki to souhaité pour ça bien je dis merci comme ça na bande konyon so au bazas côtier branché en ce net moment dans votre chaîne donc Balobi va continuer toujours ko landa biso boye ko s'abonner boye et ça ka Dani Timanga bien parce que biso yaka en imprévu l'air moi likambozani n'était boye toye kaka. Ce message. Aujourd'hui, on doit parler un peu de ces grands concerts où il y a Félix Ouazekwa Mokwa Bongo. Félix Ouazekwa avec Cultura Pays Vie au grand complet Nakati. Il y a Paris, wana bomoni ndenge baningisi Adidas Arena bomoni ndenge nini Félix Ouazekwa abeti concert oyo je crois totika la reçoit concert à Boité pour na Ouazekwa. On doit seulement la féliciter. Tout le monde a dit que c'est loko un mususu batu babande ko raisonner et ko simbate et ko sala te boye to mona ki waze kwa ndenga nini asala ibe mission bandeko lorsque tout le monde a na pota mona likolo alobi et ça peut-être Koffi Olomide mutabo akela ki maladie to moni lisubo oh faire rigola to moni rien que kaka pona concert ya Didaso enfin lelo concert et betami to solo langa vraiment dans cette émission. Pourquoi n'a pas solo lango parce que to landi concert ndengeleki to moni makambu ndengeleki na kati ya concert wana ba place nini oyo peza ya faute Félix Ouazekwa sali na concert na ye Dani Timanga ya pamba te so to yebwe to ya rapport to solo lango penda pembe esa moi bien bandeko ngalelo na koki koloba ba musicien congolais na place ba komi kozonga na niveau ya Europe na niveau musique comme qu'on soit ampleur o ezalaka liboso o balingaki ba étouffer yango peut-être na bande ko na biso o batali politique bande ko na biso o bazaka na mwa makambo ezaka simba benda ya Congo na biso lokola bande ko na biso ba combattant to ebi ke to viva ke loko wana même de Ranson de ceci c'est là tous ces musiciens ba bande ko beta lisouté yango to monaki que bandeko na biso ya ba pays mususu ba ko zo ba relève wana so ba beti bandule na bango oyoka ba album eza ko kanga mais lelo musique na biso et comme ko dominer musique wana nyonso on doit seulement féliciter nos musiciens mais le problème est que okoki ko beta concert na yo te sans pourtant au bois qu'il appelle moninga jeton
bandeko nakolobela ka concert ya waze kwa te tolobela moi ba 4 choses moko eza na kati ya koleka ya musique parce que du côté droit tozomona faire rigola yena leki na ye hérité Watanabe ba spiritas bolimbisanga hérité Watanabe akaleki ya faire rigola mutu moko otia doute nango azati ndenge faire rigola akaleki ya ba Weransoni ya ba Jibem Piana ndenge pe hérité azaleki pa ya faire rigola à part kozala leki azala mutu oyo abenga faire rigola chef. Parce que en ce moment-là, Ferregola Zaka chef d'orchestre. Bandeko la ngila tali sabi solo au moro. Au moni to uti ko zo moi domination moko uti ko sala mawa, ezala quartier la terre muté bande ko régner. Pour ni na bi quartier la terre ezala ko régner. Parce que to mona ki mwana ya Kofi Olomide o ezali fali pupa. Ndenge ezaki na ba réseaux sociaux wa, il faut ka kabolo bila fali. Na ba nini boy, to mona moi bana wenge o babima epa ya bawera ya bajibe ekomi kozala mwana bakoka jambe lelo yo faire rigola azongisi elengi moko boye voire même na bandeko na bamusicien batravailler na bango balemaki monde ya musique lokwa bababindo mais lokwa banini donc il faut topesa faire rigola penda nzete na ye topesi ye mpifo na ye parce que lorsque abeti kaka dynastie a présenté bajdt banani tout ce monde là ba mo musique ezongi na elengi tokomo mona pe ke babindo a osale loko boy bato bakomolanda ye moi nani Bill Clinton ayaki na ndenga kanda mais ye moko yo comprendre que il faut na soutenir faire rigola parce que faire rigola ndaza général na biso côté quartier la terre général ya quartier la terre to ebeza fali pupa mais bandeko tozonga moi muke sima pona concert o ebeta maki waze quoi avia na biso aper na biso ebele ba critiquer waze kwa ba olobake waze kwa bandaki nanu ko luka ko réparer na Kofi Olomide rien que pour Kofi pas foulaye soko tali centre ya musique na minute et comme ka mingi quartier la terre totali siloga mon fait rigola oloba na bagolo to ko ya mobondo Kofi Olomide yemba mobondo banda kala Kofi Olomide emba mobondo lelo ba fali pupa makambo bako sala c'est Kofi Olomide déjà sala yango mais sikoyo elingi koloba te soko kangami na mwana o muninga bimisa o banda osala lokola mwana wana abanda o manquer papa na ye lelo to moni on a concert ya Félix Waseko to yebi ndenge nini Kofi Olomide bakendaka na fali pupa mais soko tali waze kwa akokangama na fali akosala makambo na concert oyo bandeko on dirait concert en ngonde ya Didas Arena ezaki ya fali et puis surtout que plus loin faire rigola peu félicitations abeti sal mora de verjango fali pour pas que moi pour ça abeta Didas Arena tali songa obina ya bagola boyela nga mobondo tikana bata manasima vi waze kwa na lobi te bo komantelenga mabe na boyi nanga ba wario bo finga poto solo la pembe to sa critique ya musique to solo la mo très bien lelo waze kwa to ba félicitations mais concert yango ezaka po fali ayaki po mingi na moni banzembo dominer na concert wana yaka nzembo fali to moni lorsque nzembo ndeko na biso ya mabele lisi o apesa ki fali lelo ekomosa la penda fali carton azonga na moi succès lisu ya bien ya René Soso Pembe parce que oh nga na mona ke générique mo ya fali ya ye moko nde akotambola nango mais soko tali kabasele ekomika fallait comme sale lango tourner penda ko beta partout son nzembo ane betite ndule ko yokana ti lelo yo esungi lisusu Félix Waseko Bajosi Jena nga kanisa lokola tozwa bonne nuit chérie mon bébé oh là là bien na kanisa yango mto ça rage misali rage te mais kota la boye batu baye na bango premier concert vie Waseko beta na niveau ya Europe et ça appelle moi plein boye moi batu baye omoni moi batantine wana ya bien moi ba sera wana ya bien mais batu bako mo le bala bango ezala bango ka ba warion
ba wario mutu bayaki c'est que waze kwa za kapenda na ba fanatique. Parce que la plupart sur le taliban les bandits ko beta concert entrer kaka ya fali nde memi makambu na concert mais ya mabeza nini na kati ya concert wana yaka soutenir vie na yo mais ko yate po bwa ki la baninga jeton tango bwa ki jeton bakanisa ke waze kwa ko beta Adidas Arena te yo ya beta Adidas mais so totali na masolo ya Adidas Arena muto ba paraphrase liboso na Adidas Arena c'est faire rigola Jésus de Nuance Mukwantombolo Papa Hervé muta compliqué moi ba calcul ya ba musicien belé yango moni ba bundisi faire rigola pona yo Arena parce que déjà so faire rigola beta ki kaka yo Arena wana bandeko nasir match elinga ezala te batie bakoka jambe bakomo bimisa siko faire rigola akanisa lokola waze kwa kobeta te atela non faire rigola la motema wana te faire rigola on ça la rank musique en ce net moment tolingi ba musicien bo sale la biso nule bo tika makamba ko lobake ote soki na beti kuna te eza pona nani ayaki alobaki na bien eloko ngo pe toluka ke yo moko sala ngo so batikeli yo moko sala zwa gérant sa famille zwa gérant yo moko liaka ka yo liso koma na posa bato à quoi sert boto pimela ka bato mutu na yo le monde momo ba yemba ya Congo frère Patrice Alobabwe soki olingi o réussir na vie tambola na bato soko lingi na opete sala na o makambu na yo moko o mona pe bato ba oya na bango te ndelo na telemeli kaka koma okoki ko bwaka jeton koloba ke bokanisa ki akobeta te nani akanisa ki akobeta te excusez bandeko to mona fali pour parler avec you Arena après ye maître Guy monsieur on a ucho sala plein na you Arena wana a déborder kutuba babiloko ba plein wana asali 4 millions si c'est 4 millions de places na you Arena to lo basiko ning pobino so bobeta ki 80 000 personnes si on a ye a déborder c'est que maître Gim Sakoka ko beta you Arena wana nda beti boy abeta ngo abeti lelo lobby batu baye lobby sou batu baye ti a totalisé elingi ko loba boy place mayele na o esuki ya baninga musuzu tupe ko banda félicitations na waze quoi boye neto lingi ke musique na biso ya Congo na biso bapandi sango tozwa ke lengi ya kolobela ka bino bien po ba petio pe ba longwa ke pa waze quoi il faut ba mona bambuma ya boye ba moni ke waze quoi beti concert moko boye asali pe plein malgré vient na biso côté champé to ebika ndeke ndaka mais to moni ba joti jena to moni ba nani parce que culture pays vie n'époque moko boye e kangaka pe on na époque wana so waze kwa zali pe na ba boule ya obeta ta ba stade ya obeta ba concert ba nini boye lelo ba linga ba lobela waze kwa te na makamba ba ya ba concert ya ba plainto asali mpiaka bandeko la kangino wana na eno to fongola no héritier Watanabe na fait rigola bandeko soko tali bien fait rigola a calculer que héritier te pe akoki ko calculer héritier te na masolo ya ndule parce que héritier akatela fait rigola ba sali bandeko to mona yango to mona fait rigola na héritier na avion de héritier zo sala vidéo akoloba ke oh chef na biso oh nini boy mais lelo yo bokomi ko luka problème. Et non seulement problème n'a fait rigola, toye n'a fait brigade. Bande qu'on a ma tête mouton couffe, moi je vous l'ai dit, hein. Par rapport il y a un concert on n'engage n'y a pas de ma tête, parce que ban ma tête moussou pena boloba, héritier Robert Tate. Mais attendons-nous, héritier à congolais, fabrigas à congolais. Siko toko ma opona ke ngamwana ya nete mission to sa ngona commune makala, bana makala ba ya mbibiso na ndenge ko sakana te na ndenge ya propre. Vous comprenez? Et nous le bateau le roi ngala vandaka soki na kisensu to na vandaka na bandal na roya na makala te pona ya osa émission non biso nyonso to ba congolais
Mais pourquoi okoluka kaka dacho muninga te abeta na mabele na ye yo po ye parce que oko peser parce que oko sala boy place wana kabe ya wetu héritier Watanabe. Moi je t'aime bien étant ton frère Luba quelque part place wana bon to comprends quand ils a musique héritier pas linga pelisa moi koni moko boy moi moto moko boy epela mais ba maloba oh ba tuba koloba tozo luka nini eye bana ko sala mana matete. Est-ce que toi batu ba oloba batu musu ba ko kufa batu musu su boy na concert boy bande ko to luka to s'attendre na nini tozo luka pena to zela nini na ndule oyo lelo to monite waze kwa omoni pe loko ya kolanda batu parce que bo mona ba petit ba ko beta bino pe bo luka bo ke ko beta tomoni na bapoto wana bandula ngo pe zonge vienchone yeyo pe kala mingi ta ko bambelo ko moko na Paris kuna sikota ke ankoya la muki na ndenga ko sakana te po ko ya Paris tomoni su jibe mpe na pe aobeta ndule mo Koffi Olomide la aobeta ndule mo ko lisusu ye pasaka na même date le 15 weranso na obeta boye na Paris yakangi mupanza Londres pa ya ba mama Rifa na Londres donc ba mbote no yango wana Koffi Olomide kozala kuna weranso na kozala boye eza le 15 skole Koffi Olomide ke kuna est-ce que bana Londres ba ko bima ba ya boye est-ce que weranso leka kozala boye bana pe ya Paris ba ko luka ba bima ba ya boye ndule lifezonga boye ndule lifezala ka boye muninga ko beta ko yokela elikune ya te ezate to sa musique moko boye parce que ngana zanga ngakaka te yo za yo so prouver biso pe mayele na yo poko ya kabomwa comment yo oloba ke ngana yebi na za pena musicien ba peso micro oyeboye mbati yango on appelle ça bravo na faire rigola pour faire rigola à ça rappelle ba surprise moko bo on appelle que mutu soko ko yemba au santé ga yembi. J'ai pas dit que tous les musiciens ba yebo yemba te po bino bo rabongo na ba commentaire yo o ba te na bi tous les musiciens ba yemba ka bien mais oyebi ko interpréter mutu era facilité mutu asali eloko na ye asala yango bo yo po yo yembi yango batu bena ba oki ayembi ka loko aye so kangi miso musique il faut zonga boy va o eza très bien mais eza la va mon côté tout moni mutu na podium aboki na comprendre concert ya Angola nde batu baloba ki musique ndingu asimba e micro aboka ki jeto yango fali pa ye azongisi pa ya Félix Waze quoi et Adidas Arena bande ko bo mona vidéo na nde to tiela bino bomo na fali na Waze kwa nde bako bina bako nyoma na ndenga ko sakana te bomo nango boko ta nde na ko loba boy naza ko illustra ngo yango wana concert ya Waze kwa félicitations vraiment na décembre yo Waze kwa la kisi biso de quoi il est capable to lingi to mona nde boy to mona ndule beta makaya boy fali pupa coup de chapeau aussi à toi parce que okende ko soutenir bien na yo ata batu ba koloba sa yo Waze kwa linga sa la plainte bon ils appellent ko faire rigola bande ko loba kala o moni que musique yango ezongi ka bongo featuring il faut ça la maka entre biso la biso ba congolais poto ye ba peke est-ce que mutu wana pe bango pe ba pesa ezate ndenge ndeko na biso fallait abetaka liboso na moni fallait a changer molaka betaka ba si c'est ba bexi na eto ba concert mo abeta na poto kuna wa invitaka ba musicien libanda moi mingi moni concert wana mo batu baloba ezala pe na ki falite na Waze kwa première fois osé abengi mwana mboka fali pupa ba nyomi ba beti Adidas Arena na ndenga ko sakana te bravo biso MJ to pesi bino pe bravo. C'est comme ça que tolingi musique etambulaka moi ba featuring wana moi ba querelle moko ya mike wana ça sert à quoi le problème est que bo sala nde musala tu prouves de quoi tu es capable ozaka capable na likambo nini nga capable na kolongola libende o awa na ko memango tikuna na suka bon la kisa biso libende ngo yango
mais yo kolobo ko sala te salande oyo lobi sala Lugwa waze quoi ayeba ke ifo beta Adidas Arena abande ko ke na biso papa ti batupe basombi ba billet bomoni que abeti concert na ye oyo je crois et c'est ici ba congolais et belé sur ces bravo na cultura pays vi mobimba ko banda na ye moko Félix waze kwa mokwa bongo ko kitati na se ko yati ba George Jenna ko ya et salut moi bien boyende pena tolingaki ezala. Sur ce fidèles amis internautes, on était là pour parler de cette concert de Félix Oazé Kwamokwa Bongo à la Adidas Arena bomoni ndenge nini et qui est sali biso bien le rôle à l'actualité nous oblige malgré Mboula et Betty na Kinshasa na ndenge ya kosakana te tolobi toyaka wana poto pesa bino information. Continuez toujours de s'abonner comme ça fera énormément du bien à Dani Timanga papa na Darvi na ibisa bino benganga toujours bongo pour ça kanga moi ba na oka moi ba munze ndumo bo iso bo benganga papa na Darvi Timanga. Merci na bana poto nyonso bolandi biso bana Suisse. Na Suisse déjà mutu moko ibisa nga Dani Timanga na osale loko moko boye les amis de Dani Timanga na kati ya Suisse et osanga bien so osale loko wana. Pour côté France déjà moi les amis de Dani Timanga bazali tout pachaka na bang na ndenge moko ya bien soki pe be émission koti bo partageaka bo commentaka et au salanga toujours ba bien merci na bandeko nyonso oyo bozui temps ya kolanda biso ya kolanda analyse oyo on a essayé un peu de décortiquer de parler de tout sauf rien donc Héritier Watanabe le D déjà janvier à Ozalawana na matete parce que date wana et pesami pas Héritier Watanabe après Héritier Watanabe je crois que Fabrika c'est pas changer moi ba nini parce que yepel fois bêta na matete parce que matete za pe fief na ye Héritier Watanabe bazana le pango déjà na matete donc bana matete ba bilo quoi Héritier Watanabe somba le pango wa toropi mais la été abeta donc yepel wa za goga moto da tembe ba ko yebisanga wa ara moto da tembe ya kaka na tembe place obino bo mona ke nzube ko kota et ko kota toujours donc maxi na bino non so bolandi biso retenez déjà Weranson ça sera pour le 15 à Ozana bino na Arena Grand Paris wana Ozana bino wana et puis Kofi Olomide Ozala na Londres pona à sepelisa toujours ba mélomane omoni ba feto ba bonane oyo il faut penato sangisa ba congolais nyonso to longola ka esprit ya okanisela batu mabe ya ko inaka batu ya ko boakela ka batu ba jeton parce que to bandi yango pe kala bon continuer nango ti lelo o tia ba produit ozo pakola ba yombo pour ka ozala pembe après ka ba jeton donc ça sert à rien donc vraiment yoso yebi pe que tu viens à monter mamalamu pour ani okoboa ki la moninga jeton yo muto okoyeba ke il faut na changer na 2000 oyo okoboa ka ba jeton pour nini kasi bo souffler nga po esala bien bo souffler nga moi ba combo bandeko bo souffler moi ba combo voilà Freddy Binana tozana bangwa wa donc bato ba pesi biso voilà Adara na o sentir que na retourner mission ba Freddy Binana bazawana ba Adara bazawana parce que ba yebisinga Dani Timanga voilà ba Evre d'or donc bazawana voilà Arni ba vitesse voilà ba Arni ba vitesse pour te bon comprendre et bon souffler na combo parce que na sima caméra il y a des gens photo bois ka bango parce que boyebi Dani Timanga akena boara social toujours et leur embria moi batu mutu je dis un grand merci comme ça na bandeko nyonso bolandi biso bo s'abonner pour et ça l'a bien. Quant à moi je vous dis merci et bye bye.